azali kocompatir na peuple na ye azokende te na frontière kotala basoda bazopesa masasi kotala basoda ndenge bazobunda na baye bazoki na baye bazoku beta biloko kotia bakisi boye mais biso awa na Congo olobi toza na soi-disant agression abakisi soi-disant agression alors soi-disant agression mais tozomona na bilili barwandais na baugandais bazoya na minduki basharge na bamituka bakoti bakitisi bato basali nini tozobunda te mpona nini bato wana esolo soki toza na guerre na biso ntango bazoya na mituka réaction na biso awa eza nini tozobunda te mpona nini kata 1 2 ngai Kofi nazomona basoda ya Congo mpo bakende na front bazokende na moto abi namoni basoda FARDC oyo bazokende na front na bitumba namo soda nini akende na bitumba na moto soda ukrainien nini bomoi na bamoto bazokende bake frontière basoda ukrainien bazokende na bahélicoptère basoda ukrainien bazokende bamosusu na mituka ya minene na bachar de combat esika bamemela basoda na baavion de guerre esika bamemelaka basoda ya biso na Congo soda azokende na front na mo apres bizanga komi tozala agresse tozobunda te so tozobunda mela barwande babimi na mbo yango biloko amemeli ngambo eske ndeko na biso Kofi alobi malobi lokota ayengo abakisa boye abakisi boye eske soki toza agresse soi-disant agression bozoloba biso bape toza en pleine guerre ese bakoki kochange ministre ya défense na dernière minute biso toza na guerre toza na bitumba bakochange ministre ya défense bozwa moto mosusu aya kobanda susu ya zero biso toza na bitumba eloko Kofi alobi yango apati alobi basuspendre mission wana na RTNC basuspendre journaliste wana babengisi Kofi lelo akende kose présente na bakonzi oyo batali makambo ya communication to makambo ya presse makambo oyo bazali charge ya bajournaliste babengi na journaliste wana babengi na artiste musicien Kofi Olomide bakende koexplike bana mboka oye mais makambo nini obiso tozoloba te basoda bango moko bana bazosambisa biso me tosalaki 5 jours tozolia te na soda wana eloko alobaki na Kofi mpe aye korejoindre Martin Fayulu madi kutu Martin Fayulu azokondana agression azoreconnaître kutu agression ki ezali mais Kofi abalaye nyonso alobi soki tozalaki na bitumba soki tozalaki na guerre mbele tozobunda alobi tala lelo oyo bapesi bino cesse le feu botikali fi mais barwandais kuna bazokotisa mendu alobisaka toza agresse toza agresse te elongwa yo aboyi na ye ndenga mpe naboyaka botangela ngai mokolo nini oyo Tshilombo atindi ata bato na ye babeta ata lisasi moko na Rwanda na province rwandaise mokolo nini oyoki mokolo nini ke barwandais kuna epa na bango FARDC babomi ata 3 boyoki yango soko gere ozobunda na Rwanda gere ndenge nini na Ukraine kote bazoboma kote bazobeta bamisile kote bazobeta bamisile ya bino misile bozobeta yango wa soki yo beti monduki kaka na RDC ekelaki epai te soko beti bamasasi ezozwaka baninga bandeko na bino congolais ekendaka Rwanda te oya oyebisa Kofi na litoi nake tozobunda toza na guerre Kofi aboyi na message na kopesa na Kofi Olomide Kofi Olomide oza politicien te ozali musicien mais naki patriotisme
na kibo congolais na souci ya mboka esengeli oloba vérité ndenge olobaki Lumumba oyo boma ye ayibaki mwasi ya bato te alalaki mwasi ya bato te bokolimbisaka bandeko bokolanda biso mais Lumumba atelemaki makambo ya mboka na ye mpe atelemaki yango babomaki ye Kofi félicitations ozali n'importe quel musicien te oboyi kozala marchepied ya baincompétent oyo na mboka tu as dit que la vérité est la vraie ozali na soutien na biso barésistant ya Lamuka à 100%. Tu as mon soutien à 100%. Tu as dit vrai au Congo nous ne battons pas c'est la complicité ya bato bazali awa nde bapeuple na biso bazokunda bazokufa ozali na soutien ya peuple congolais lelo aza représenté awa lelo Moluba aza awa Moswahili azali awa Mokongo azali awa Mongala azali na kati ya parlement debu na biso toza na soutien na yo à 100% na makambo olobi eza vrai lokola bandeko ya UDPS santé na bango mpo ezala bien si na bango mpo ezala bien ezalaka mensonge ezalaka lokuta yango bazali vérité bamona yango ezali mbeli ezali fraîche mais toyebisi bango moto ameka kofi te oyo akomeka kofi akomena peuple congolais na te eloko ekamosinga lisusu bango babakisi boye balobi o te Kofi alobeli Jean-Pierre Bemba parce que Jean-Pierre Bemba aza mongala ye mpe aza mongala seke ye bakotela Jean-Pierre Bemba bana matafali oye mais Jean-Pierre Bemba azali mongala malgré ça mais azali moto nyonso azali mpe premier ministre ya nyonso bazawani bata nyonso alete mais mon ndeko Kofi ozali na soutien 100% na bakongolais nyonso oyo toza kolanda yo obomi moto te olobi nde vérité olali mwasi ya moto te olali mwasi ya bato ayi de pese te tu as dit que la vérité et félicitations soki bamusicien mibale misato bokomi boye emboka ekokende liboso etikali bamilitaire na biso bapolisier na biso bobima mpe mpona bavérité oyo etikali mpe bato ya société civile etikali mpe bato ayi de pese bobima mpe mpona bavérité oyo mboka po etambola liboso vala ndeko na ngai lokuta monene oyo eleki po bakanga to balingi bakangela Kofi Olomide alobi vérité alobi bosolo bana mboka oye bana failu oye bana mafa oye tozala bako merci bandeko tozolekisa intervenant ya mibale ndeko akota mpe apesa biso oyo ya préparé lokola mateya namba pambola bino ndeko tozwi micro ote papa naza na message oyo ezopesa nga kanda tina atambola boye nazwa seke naza lese te mobali akendanga ngea le 25 décembre natikala ndako afutela nayo kufela mwana naketi na biro na bango na susiati na quartier bapesa 3000 nakunda mwana 3000 adene mobali kote aza fo natindela mbongo alia me yake guerre nga natika na ndako afutela na bana siko mbongo na banotindela ya kindumba ubeya koiba ubeya kobotola ye gouvernement mtu atindaki bango président pourquoi pas afuta bango te kabalala banzala 6 mois na kati ya zamba nde naza awa ndako akofutela na bima bana baza na église tozotala tobala ba civile o toboya basoda po tozalaki na bango bana na este toyawa bandeko bakufa kaka bazo viole tokimi kuna toyawa ndenge moko o juste gouvernement ngweza nini na kabila to bandazo 90000 mais tofutela bandako mais lelo batesa 50000 eza wapi e mona na te bandako ezofuta mate susi na bango eza nini seke toba na kosimba bango na maboko eza so ya kobanga te